Ale kumanga motema moto yaya. Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa et l'équipe partout. Mbote bakinoa partout oyo bozali magazine na bino KNB et bandi. Bakinoa balobeli phénomène ndoi ndenge ba parents ebele bakoma kopesa bana bango bakomo ya intérêt. Natango bakoko babiso bazalaka na se. Natango bakoko babiso bazalaka na se. Atuelenga bandeko ayembaka atandele o. Alobaka atandele o mokili oyo ekomaluka. Ayembaka atandele o mabele oyo ekoningana. Na habité ce des avantages des alaka. Tout ce que je sais que non avantage comme tes ala. Biso kala te que non somme ta pension ndoi. D'ailleurs ce que non kokomo akufa toute la famille mo mutakufa. Pour combien ala toujours coexister. Nous appelle ça pension ndoi que non c'est papa biso akufa. Tu na botimo na appelle kombo ya papa na biso po combien ala toujours. Mais le phénomène comme le cas nini ya ndoi comme ba profit. On a habité la famille na biso mutu wana na mbongo ebele na sani na pese combo un tel combo à mutu wana pona ni pona constituer moi quelque chose que non makambule mso pona makamba classe comme non kende pando na futu na makamba classe na rentrée scolaire kende pando ya selo ba rentrée scolaire na ba fête spirituelle comme la même chose que non kende na ni pando no asombelo bilamba fête pour fêter ata na famille na za na mbongo na sala ka babo tera pesa wana combo mais au pesi comme pona intérêt au pesi bina combo na eza significativité. Donc il faut que ça moins combo moins na ton déco et la signification que ou bien maman bébé monsieur mutari les éléments la muté pourquoi peut ça comboter alors so vous avez les éléments muté malgré bon on a bon so ko pesi on a so c'est que tu ko pesi pour intégrer bon so le lo besoin na pesate pourquoi ko regretter na combo peki wana alors c'est pourquoi les appels à conseil les bandes ko le lo net exemple na ngana za ngana na bana la plupart bana on appelle ça combo za bato za invité donc ce qui appelle ça combo on a ça intérêt quoi bato za invité na za on a souvenir ya na ngai oyo baboti na ngai. Mais ndoi pende zali pende loko yo bakutola ngona nzila peut-être muninga mais c'est Sylvain boni ngape Sylvain yo be Sylvain yo vraiment za ndoi na ngaya wana ndi babenga ndoi ye wana ezate ndoi te ke pesi mutu na pona intérêt te po soki mama songoro te po za na mbongo te po na bote ndoi ndi bakutola ngo presque mona nzela na ndoi boy ndoi songolo nde yango wana babenga ngo ndoi. Pour Andoi, na repose Andoi selon bon famille hein peut-être pour bien ba koko na besoin d'enga bazalaka pour eza famille na na comportement famille na même talibana sur la PC Ndoi peut-être ndé na CPA na mutu na comportement na eza ndenge na bien ndenge za mena ko pesa Ndoi n'importe Ndoi na yoka mutu comme boy na pesi mwana ate na pesa selon comportement mutu na selon ndenge na yebeli pe mutu wana. Nanga Ndoi zabo bon tayo pesi mwana Ndoi pour intérêt le biso intérêt on ezate siko sani olonga koma Ndoi wana bolandi bino moko ndenge bakino ba réagir par rapport au phénomène oyo ba bengi Ndoi ko pesa Ndoi za nango mabete pesa Ndoi pa muto azalaki être cher pa na yo et non o pesa Ndoi pour na intérêt moko boy biso na kan beto lobby Kinshasa et l'équipe partout. Bana ya Lemba va réagir contre ba propos oyo bana bana baloba qui par rapport ya le patron de la musique congolaise Koffi Olomide na commune na bango. Kinshasa l'équipe partout tozali na kati ya commune ya Lemba bana Lemba babengisi biso KNB pona ko réagir par rapport ya bana bandal ndenge nini ba chrétien commune na bango pendere nini ba touchaki personnalité ya vie na bango selfie Koffi Olomide bana Lemba balobi Jakoko bakoki kotika bongo bola na ndenge ba réagir. Monsieur le maire de Paris.
Pau, milkshake songe Donc même ça le fait mal, ça le fait mal. Parce que pour moi, mon doigt fin aller, il faut faire ça fou. Il faut ça fou. Des commis de l'homme, des commis moko, bager bébé batanga. Donc sauf fin lemba, tu moka. Ah, ba débat ya lemba bandal. Mais ba débat moto ko kata ngo soute bandal le rozata. Bandal le rozata. Tambola déjà trop. Ce ba débat ça les alliés, bosi bandal bo comparer ki tambo bandal ngaba. Bokeza na masina, bosali ba débat moko na poto tika na mangambo wana. Boko tala masina, botala bandal ndenge moko. So ke ki tambo, ko tmana ki tambo ba kotea na mama etonda wana. Ufandi na place na mama etonda. Ah, ba ko krete fait selfie te. Ba kratu wana fait ba tika ngo. Biso to ba entelo, to tala fait faire mutali kolo. Ah mutu mo ba niveau mona bango te. Hein? Ve déjà tombola da lokuma mboka. Hein? Lemba o nyoso to déjà fait tombola ngo. Sko ba qu'est-ce fait quoi de nani? Ah selfie to bino kana da sira moko rabu. Bandal ekota kuna te lemba déjà kota ki. Owapanda kitambo. Pourquoi pas débat ça débat na ba mike bino mbale. Biso da lemba to bina da boye koti déjà. Wapanda biso da to aboye. Kuna ekoti te kuna ba aboye. Biso to aboye. Owapanda côté na biso to ko se koti déjà. Ve quoi de alikolo à niveau mon la bango te. Lemba to ana bilo bien zona mboro. Owapanda ba vena biso igota ba tika biso ba bilo qui son nom repose un peu. Biso to ba tout monde to ça débat na te po de déjà kata ki on kala. Biso de to ba talikolo. Biso ba lemba ata na vie quadra ndazala ana. Ve azam tout monde tanga trop. Ve azam mikilise mal azam a lemba. Mais bandalungwa ezo sonné na mabe. Ya le roi elo mobo ya mboka. Lemba eza na 5 lettres. Tozo tanga L E M B A. Donc Paris total IP P A R I S. Et ça 5 lettres. Donc ils ont kokana. Tozo wela biso parité pour dia to tikela bango. Bon ngana bi na bi bandal te na bi ka bandalungwa. Bon bandalungwa na bon ngana bi te nga kutuna linga te donc mvule betela ngana bandal. Poso mvule betela nga kuna suna risquer au kangama na courante na risquer bilamba na neti. Bara florer boye ya beba pamba. Na bi te bandal ba lo hota. Tu so na limba donc on a ba icône mon na limba ya grave. Neti dozali boso vient na biso que son âme repose en pays go. Na lemba batikala so na bandal batikala bandalungwa bazikala bazata na mutu mo ya boyete lo veigo malgré toi kufa. Kofi aza mutu moko te oyo bino boko toucher. Na Afrique doit respecter bino bobanga viana te point. Viana c'est mambe belé na mboka oyo musicien moko te bino bokumisa ya bandal wana ko salon. Vieux quadra. Wana lo te bandal botika mambo wana. Wana loko te ngana lobby prince kinwa ni mda lobby yango wana lo te. Boko lako ba jango ti siko botika te. To tikela bino ko ma Paris même ko benga lemba mboka te. Yo wana oleka ki wana bulange tswana noir wanga ko la tango te ata ne bembe na ke nango te. Bulange tswana zo kumisa pe Japon na ko la tango te. Na ko la tango te ata ne bembe ko la ne bembe ne lo kwa na la nango te. Omsana kumisa bandalungu eleki bumbu bandalungu eleki selemba. Yo mona honorable David Salate. Fomona bumbu wana selimba wana sala bato belé ko le autres bandal wana ngana ko futé na bandal te na ko somba palé na bandal te. Bakinois ya commune Kinshasa balobi bango bapona na bango hiver glace pona kotia malili kitoko na mituka na bango. Bondo pwekanga mbisi esengaka mpambu ezala osala ndenge nini yango pozwa ngai mobimba molimo nzoto mpe mabanzo ekoma mon colonel Rémi Ayayo mitika lokola ebembe mitikaka na kati ya cercle nazozela se. Bon, en tout cas ngai premier jour namonaka yango misa mo boye mutu alakisa ngai sika oyo tango nekozwa mutuka oyo nalingaki nde na meme awa me kolo mutuka oyo aboyi abike te naza na esika mo boye na makampagne kende bisika wana kei première fois babongisi esimbi te deuxième fois surtout kei esimbi te nga te tika tokende bisika oyo ngai balakisa yenga po bisika wana bazosala mosala mpenza na ndenge kitoko.
ba client o baza olala balamuka baya chez Ver Glace vraiment clim kitoko makambo tout mécanique général tout kitoko. Awa to sala toute marque ya mituka ezala entretien montage ezala mutuka na yo depuis basala na usine ezana climatisation te oye na Ver Glace to tielo climatisation ezala réparation toute panne en tout cas awa sur la climatisation to sala kango qualité pe ya musala ezali awa par un personnel aussi très qualifié et bien formé. Boulevard Kimbuta est comme un des bons coins les plus chauds à Kinshasa. Mbola Nandenge et Indarakuna. Je confirme, Paka Botino, Ngambe Mobali, Mokocha Bandala. Bon, c'est la toute première fois Naya Awa, mais l'ambiance ça va. Oui, non, c'est défilé bien, l'ambiance ça va. Normal, partout quand on est c'est la première fois Naya Awa. C'est que ça m'a dit, il a pris normal, il va être caca partout. Ah, tout ça, il faut qu'il bouge. Il y a des gens qui sont à l'abattoir, il y a des gens qui fraîchent. Il y a des gens qui sont à l'abattoir. Il y a 1000 fois, ils allaient pour ça, il y a 1000 fois. Donc, c'est mélange. Michobo, nous sommes là pour ça, nous sommes à 1500, 2000, 2500, ça dépend de où ambiance est diminuée, les Alaka, ambiance est diminuée. Il faut être très sur la 671, les gens qui sont Kimbuta, Ezanda Goûté, Eza Boulevard, Ezaneti Prince à Kimbuta, Boulevard Kimbuta. Ngai na barman na sala na bar. Tega lundi au samedi, lundi au lundi, tozo tega ramasang. Et yinda rabe 5h à 5h. Te bana yolo bakosi na bango. Biso na Kimbuta, na place te lega biso do tozala kaka kitoko. Ndenge minde bani boye donné tozongi na tongo, mera na tongo te. Te ande bilenga bana kine sike fani ande na Kimbuta. Kulwa Kimbuta ndi yango kangi tous les 24 communes nyonso. Na ambiasi. En tout cas, pena biloko elala te ndeto bandi weti ba 3h ba 2h to kangi na biso. Bolandi bino moko ambiance renyaka na njili précisément na couloir Kimbuta. En tout cas, biso na kaini beto zana biso na eloko koloba te. To fetaka kaka, to bimaka kaka. Tika biso to loba ke Kinshasa et l'équipe partout. Docteur héritier attaqué à l'obéli conséquences comme la bière alcoolique et pas bassi azemi. Eza mabe premièrement parce que masanga et pas na moi sur mes misemi ils ont des répercussions belé. Premièrement par rapport à la composition il y a ba éléments za katikati masanga entre autres parce que na français to bien ngo acétaldéhyde parce que masanga est traversé la barrière oyoyo il y a comme mwana alors masanga ce qui continue la circulation et pas mwana ils ont un effet belé et koki ko sala pas moi yango par rapport il y a temps et azim alors masanga ils ont ba trouble belé mais pas bana entre autres ba trouble il y a namutu ba trouble ya kokola et pas bana omona mwana moko so botami maman melanga masanga ba perturbation ils ont la belé omona mwana peut-être aux na mael été donc ils ont des critères autour définir par rapport à moi na ou ya botami pas maman à Beni Masanga entre autres tout ça par rapport à développement. Deuxièmement tout ça na ba facteur intellectuel et puis troisièmement tout ça na autres facteurs liés au mona moi na ou botami pas maman Beni Masanga bazala mingi au mona mutu mukie au mona mususu kotambola na ye ko sala bien te et puis na kokola na ye na ba âge avancé au mona ozala penza mael était parce que masanga ils ont diminué intelligence et pas na bana. Qui est la cible? Pour qui coule le miel? Notre révolution verte est-elle possible? Qui est-ce qui mine les mines? Quel est le code de déverrouillage? Que veulent les femmes? Où va l'argent? Qui veut tuer la poule aux œufs d'or? Qui contrôle qui? Qu'est-ce qui doit changer? RDC Horizon 2020. Toutes ces questions trouvent leur réponse grâce à Optimum. Économie, politique, actualité, culture. Cela fait 5 ans que nous avons débuté la conversation. Et elle est loin de s'arrêter.
Optimum Magazine, maîtriser l'information pour façonner l'avenir. Na Kinshasa to remarquable bakino mingi soki to komi ba période ba fête basala ka semblant lokola mbongo ezate kasi to koma kaka na veille mbangu na zanu ezala kanino mawa ekoti lokola fete na fervo bolimwekei ya Michel Kabia motemelalaki na mai mais toujours ezozika koleka nkoni Pacifique Kilo Bravo babengani nga na feti mawananga ezokomisa mafanga bololo oncle Didas Pembe ya mama Lina likolo eteli bandeke décembre basomba bilo te pourquoi bazelaka ba société ou bien eloko moko boye azoluka sala tia kangisaka mbongo na fe nango bon kino kosoma ba les premiers yango monaka ba les 29 disons ba les 30 de baki na vie kosoma biloko za vis-à-vis ya difficulté to lo ba vraiment bongo a tout aussi c'est moi nyongo ya école to nda couper il faut préparer yango mbongo ya ndaku ya location ou bien ya quoi na éviter oh toi na kata Congo yo mo ebine to mo vivre na conjoncture yango uso futi ya mona ba minerval nano sili kutu te tikali na ba dette nano après ba fête to wela no ba fête te to wela no intérêt nano ya bana batanga po lobby bazala batu bango pe njuba wo konza mboka o to wela no ba fête te na ba fête so good mbongo monani te ba vandi na bango releka nango ya juma mais avenir ya bana lobby fo nchik to bunda nano mentalité no bana ezala bien ay ba kutanga ay ba kokoma lobby ba koma mutu eloko ezanizani toko wele bilamba te mito wele ande prière po nzamba protéger biso nzamba komisi en 2016 wala toko late bilamba ndenge tolinki mais en même temps zana kata bitumba zana kata désert na to bimite na kata désert biso tozali fait na ko préparer on a possibilité na zana ngo so to comme na temps en fait so na zana possibilité na ko somela bana bilamba avant so possibilité ezali te na zeli ti ngongo e ko koma wana ale na zui moyen ko somela bango babiloko na bango ya ko fêter na ngo. Bon, pour na ba fête ya liboso na tiaka nde nzambe liboso po yende muto akomisinga na mbula na kotambula sika. Bon, soki naza na mbongo na prépara kango pe avant soki pe nazui te ka mukolo yango tango ekomona na sali pe. Bakinoa ebele bazalaka na habitude ya kosala ba dépistage volontaire na bango te mboyo kandenge ba réagir. Bon, ya solo ba kinoa ebele babanga kosalisa test ya sida bamosusu bazali pena na information précise te concernant importance ya test wana. Il faut que vulgarisation esalemaka malamu. Ça c'est le premier point. Et le second, ezali bamosusu pe base genaka à se faire connaître que azali porteur ya maladie wana. Ngai na salisa ba examen belé en tant que parent, je suis en bonne santé, mais concernant kopesa na ba to belé, asalisa ka test wana ezali pona intérêt na bango parce que si vous allez malade de se faire soigner, vous augmentez quand même la durée de votre vie. Bamsu banga osala test sida mingi babanga tamso mona zana maladi apa kirisali sango tamsusu akirisali test tamsusu banga tamsusu bakozwa e batu bakoye baka zana sida boina boye orkinde eza mabe fala sali saye ba tamsusu bako traiter rapide be ezana batamo ko boye ko pese babengi azola nze bakisi lobi akomona bien ngane na zabwe nana salisa test sida te mende na zaka mayele na nzoto na ngai pour na ngai balinga ko se test sida te parce que babangaka. Peut-être on ne sait jamais pour les maladies mon corps ou les grave et puis et bang ça m'a cassé dit que non tam son ça test bon on sait jamais peut-être cas na ba relation intime tende yaka na ba objet tranchant ba bleu à vernis ba bleu belé yango na ba te belé ba bangaka ko ça la test sida peut-être que à koki okutana nango kino abanga ko se faire dépister premièrement les ali kotambola mabe. Parce que yo moko en soi soko ebike o tambola bien kutu oro kenya na lombangu o kino ça test sida parce que sida ezelo moko to zongo na rapport sexualité to ko zongo pe na ba objet tranchant to ko zongo pe na ba
na ba contact moko oyo okoki s'attendre na ngoti na brosse à dents okoki sida. Mais il est vraiment permis ya koyeba état de santé chaque année parce que on est jeune et surtout biso ba jeune tout tambola nde to tambola on n'est pas stable. De là qu'on a la démo fait mbal mususu. Festival Talomoke ekosalema du 22 décembre au 2 janvier na Maïcha Park. Bolanda ba détail na élément oyo. Bonanaya Elengi Nabasolde avec le festival Talomoke. Ne soyez pas pressés d'aller acheter ailleurs beaucoup plus cher. Le festival Talomoke vous donne rendez-vous du 22 décembre jusqu'au 2 janvier 2016. Venez profiter de meilleurs soldes de fin d'année à l'industrie culturelle Maïcha en face de l'hôtel du gouvernement. Nous vous invitons à exposer vos produits vestimentaires, agroalimentaires, téléphones, consommables informatiques, meubles et autres. La boutique Balobi, Nyoso et Kende. Yo, soit tout. L'entrée est gratuite pour tout le monde. Pour exposer, c'est tout très facile. Présentez-vous à l'industrie culturelle Maïcha. Appelez au 085 42 36 561 081 48 26 714. Festival Talomoke, Nyoso et Kende. Yo, soit tout. Seka Mukie Buka Kingo Tinda ba photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso meilleure photo ekozala récompensée. To Seka Mukie Buka Kingo Écoutez Buka Kingo Écoutez Maman m'a passé. Écoutez. Tout ça comme ok. Écoutez. Écoutez, maman m'a passé. Écoutez, tout ça comme ok. Écoutez, maman m'a passé. Écoutez, Artiste et musicienne Baby Star a bâti ma solo ya carrière na micro ya KNB. Baby Star yo artiste munena mboko yo. Artiste munena mboko je confirme pour na ebini nazali na ebino pe album aliboso Baby Star. Orchestre nangai comme nango The New Stars. The New Stars sont les nouvelles étoiles, Betoile à Sika. Toujours répété na commune Kinshasa, na avenue Songololo, croisement Songololo wanga ta juste dans ce stade. Et là comme bien Baby Star à salle les awana, les restaurants, les ali bar, les ali terrasse et puis les ali salle de fête. Baby Star moi na Papa Lutumba, on a pesi mbote vraiment en passant na ba musicien ya bana OK. Baby Star vraiment muto formé Papa Lutumba. Lokanda koya kofutela longolanga epananga moto nyonso ayebaki ngai ayebaki epananga moto nyonso ayebaki ngai ayebaki epananga na monyoko mizuwazuwa pona bato zali kokuta
lukelanga ya adresse ya sika e na jure okokuta te tina yoki somo nayebi ke oyebinga malamu mpona linga yo napesa yo motema mpe mabanzo. Musicien ya Victoria Eleison de Jolie Moubiala babeti bongo masolo ya hommage à King Kester oyo ezobima bientôt. Namoni makambo nano namona te libala ko bato nyonso batia na mémoire ndenge nini tokabwana ngana limite lelo namoni makambo nano namona te libala ko bato nyonso batia na mémoire ndenge nini tokabwana ngana limite tonga kazala na ye lititi lokola monoko ye wana pimbwe malere kanape bavaye vie onima te kutu kia kotonga zala yango mais patience esprit travail suka nango asali zala yakoboma mambula mpe mopepe na libotama ye mobimba lelo namoni makambo nano namona te libala ko bato nyonso batia na mémoire ndenge nini tokabwana. En tout cas, vraiment, l'orchestre a évolué bien. En tout cas, répétition, ça toujours mercredi, jeudi. Tout ça, personne dans le studio, tout ça bossé dans le studio. Donc, l'absence, il y a mon leader naturel, tout ça bossé. Mais tout ça bossé l'absence, mais tout ça bossé toujours dans l'idée. Leader naturel, à Zarama, quand tu es habité, qui winité, qui wini joli baki, il y a un leader naturel, Saint-Esprit. Donc, sans problème, sans rankin, donc, calme. Comme on est là, on a Christelle, comme on est vu, et Bandeli, et le barango rien. Soukanem te na ba faire musique ezar mete ye moko ndenge fe na solo baka musique ezar mete donc c'est-à-dire biso ti to yaki pa na ye akanga biso na makaste biso to yaki to bosser na ye on comprend hein donc biso to ye ko beta na Jolie Moubiala baki amen donc c'est-à-dire eloko e bandaka ne bandeli pe na suka donc suka eloko ne mutu place ba ye baka est-ce que bandeli ngo ezalaki mabeto za do suka ndem ya makambo bon this is me as album biso to beta ngai ne na zabo album ez album na beta na saka na social album wana fo ebima pe fo ebima donc na kati album wana etali kaka famille donc famille c'est-à-dire solo tangi famille Jolie Moubiala azana bayaya lokwa baya lievin baya mami baza wana bas bango nde pena bato baza na mot à dire liboso ke Jolie donc Jolie aza leki donc bana bafundanaka donc soka makambo leta balivrango basisi yango en tout cas vraiment 16 mieux kobima boyoka yango. Merci na confiance pe fidélité oyo bozo continuer kopesa biso kan mbe alelo to présenter ki yango na rompe kitambo magasin Kinshasa eleki partout. Ale kumanga motema moto yaya